on est là totambola makolo tina ville tina bureau gouverneur apesa biso esika to lela dadi dikambala parce que bamise bakufaka bafungolaka babe martyr bafungolaka bapaye du peuple pourquoi pas biso musoda desel na mboka oyo non mais sinon on va marcher. Gabriel, vous allez marcher, c'est bien dit. Mais c'est... Mais ce qu'on est pas devant nous, on va faire comment on va faire mon signe. Non, non. Soki Evelyne azaki rancunier plutôt. Eza problème te, mutu azanga rancune na mokili aza te. Parce que rancune eyaka kaka na banzela batu. Nde na oloba du genre. Mutu muso komona ase méchant na batu afana na kone po amona ke posa la vie na bien, il faut za musika na batu. Bete ngana koloba mamba gloire te parce que ngana gloire toloba na biso te. Mais sauf que biso to yebi. Place batu bakenda ko se réfugier na bamboka na ba Grèce. Na ebite soki mutu ni na kati ya chambre ana droit yo benga na mutu. To ebite soki existe aka. Déjà biso to yebi ata to kena no ba Grèce ko te meto yebi ke ezala kate. Oh ezala na robet. Moso chambo bien. Bokomisongo lokola to ko beneti maki. Donc to kenda ko ta maki, chef ya sala zali, chef ya maki azali. Soko o lekisi herbe pesa ki ba oye ba benga nyo. Jamais ezala kate. Mais on peut sa loi sur votre foin. On gagne sur nos acquis gloire, parce que ça qui n'est pas foin. Zambo comme ndele. Et moi comme ndele yo nani, yo les chèques ou tiki chasse yo que ça vient au kuna au luka mo epo côté Europe nenge yé ba lo ba ke ba benga na ye, au luka côté Europe de yo zona droit yo benga na ye. Bona makala to bozani. To ba kombi to suba yo zanga o boyo nika ngo o ba benga na o. Ya mannequin ken bazaka eloko moko mais sauf que baba comportement ndenge moko il faut boyeba et ça bazak deux personnes ozomona ceux qui ba bengi lelo ken bango ba yebi pourquoi tam souka non ken il faut ato bengi c'est akeni mboka boy tout mannequin pesa là mutu na temps na yazo ra bénéfice ya fina yi ba imika déjà ndenge ba dadi déjà eza muti ba place ba chel ozomona siko na ndenge peka ya butu ata na ndenge sécurité ezala peka ba chel pe ba rosilika ba mona mobel bango cop bon yo tellement voilà et bon mais la bango cop et puis moyibe ezala makasi déjà et puis il faut ba yebaka déjà na ndenge mboka na biso et ezana ba soda mususu ba coopéra na ba sheki toye bien sinon ezo sala rapport prêter tout le monde na ba vidéo nde baza ko se déchaîner nde bazo swanaka ndenge bazo finganaka en tout cas et ça la propreté bango ba olela ndeko na bango ba sala ngo dans les calmes ba sala ngo eleka bien bato baza libanda ba mona pe que non organisation ezalaki bien na ba matanga mindondo ezalaki oui mais malgré mes états des ngaraté mais na matanga dali to moni ba contradiction et mo ebele ko bakisa mikolo na umbela na se yangona tout à tolote yangona sala fierté na loboko na yangu yango nyonso ekoki ae yango nyonso ekoki ona nyonso oza kosalelanga esengo nanga ekomi loyembo naye kokobisa yo mama kolo yesu kolo yabo moinanga nakumisi yo ya motema olo yabo olopotanga mosika mama zambe ya bofele mobali ya baveuve yaya molingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobana koyembela yo kokumisa yo omoi na nga mobimba na mokili oyo yesu na ngai namoni moto te
moto te oya kokaki kokufela ngai bonga nazwa bobo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai yesu okufela ngai opesanga boboye nayebeli yo kobabana yo yo tabe ya bomoi nanga moya miso nanga esengo kobabana yo mosantu na yo tabe ya bomoi nanga Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Il faut s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, tous les plaisirs pour moi. Je suis Barézy Baza, monsieur le journaliste. Grande joie de vous présenter cette émission. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Un grand merci à mon Dieu qui a permis à ce que tous à la toujours on a le Bosso Nabino. Donc c'est lui le maître, c'est lui le sponsor suprême. Na robé la main, na choix de faire ça boulot parce que son mon azate exemple de télévision et kokufa. Alors pour le respect Nabino, je suis malade, je suis grippé. Alors bon tenir on a regardé, donc ça aura boulot malgré voilà on a compliqué mon qui m'a beau accepter. Bon merci à Dieu à la prise de vue. Merci à Yannick Chamba qui est mon boss, mon patron, mon tout. Na benga bena bongo donc à Yannick Chamba na habité nzamba sanga bola moni pona za na mutulu roi yo. Merci beaucoup mon sponsor. Chamba Yabagodson, Motema Clarisse Ganga, Maman Sociale, Mama Africa. Un grand merci à Malik Arafat. Grand merci à Gilles Monamputu Yegeto Kamazi. Depuis Montréal, je reste dans la merveille, mon amie, Monica Makambo, Maman Brian et bébé Seigneur, Maman Kenaya. Et puis Primaël. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Je sais Mania Malika, Maniango, tout Panzamon Tegreto sur la. Pour y avoir le baiser quoi. Tout ça, Matanga Yada Didi Kambala. Tout ça, Matanga ya Evelyn Kamo Lopez, Azamoko ya Mopanzi Sango. Ya Mboka na biso Congo Kinshasa. Donc on le appelle belé quoi. Josmania. Ceux qui d'ailleurs sont d'accord, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Barézy Baza, bonjour na téléspectateurs tout y a Exemple TV. Exemple TV et puis merci na tout balinganga partout dans le monde de loin. Oh, tout va soutenir de loin ou de près, salon de coiffure W Star Barbershop, équipe soudée des professionnels sans locaux. Bobby, oui, depuis longtemps que je salue. Merci beaucoup na tout balinganga oh s'abonner vraiment na site na sala rafimbu na fimbu tout va scotcher pour l'émission na bango la news en tout cas merci beaucoup pour notre soutien na bino physiquement moralement et puis financièrement donc merci beaucoup à toi aussi Barézy Baza. Bien habillé. Merci beaucoup pareillement. Ah ok. Angola on salue kitoko hein. Oui, que depuis que Angola ti le longa non tena zu hein. Ozonga ndeni il faut trop chargé. Il faut voir un cas où nous sommes au raté. Parce que nous sommes au mais il faut faire un autre. Oh les gars trop. Oh ça bien ta. Les collègues trop tes années dans un Barézy Baza bien. Dans moment on a besoin il faut satisfaire parce que on est des amis même si tu fais dans cause là bas camarades des amis il faut mon habitude au bain de chicha bon mon habitude tu fais tu mais là un verre bon mon habitude quoi tu vois né na lobanga tout moment il y a d'autres personnes devant caméra au public qui ba mon habitude tu fais dans tu mais là mais d'ailleurs caméra tu na ba tu fais na bango boy tam sou mata malika pena tu ba yana bière mais tam sou na caméra bino boy biti tu vois. Donc c'est un peu ça n'engage pas tout nous ceux qui ont besoin d'anga
nalinga toujours kosatisfaire bato et non na bato mosusu ta mosusu nalingaka kosala yango mpenza te ke motu ta kobenganga ifo naleka na émission na ye parce que toevitaka baquestion bête tu vois mais so omoni aleki mpe motu moko esali ta mosusu mpe par rapport à Malika tomonake toonange esika moko donc ça epesa na kambo namoni Malika epa Naomi Barcelone oyo okojoue ah bon ekoti namona ye ah bon comédienne merci beaucoup Naomi Barcelone babi naobenga nanga mpe moninga te mais Barcelone aza relation oyo toyebani mpe oyo toyebani bon nga mo na proposaki master nanga winidi yanga na bite mania oh mais yo master no Barcelone aza wana yo linga tellement navanda na bato nasekisa bato navanda na baninga nazala na mo bacomédie mo boye parce que moninga nanga proposé nga bina nga mania ah mais ke kosanuka théâtre pa Barcelone kuna okende parce qu'à l'époque nondo sa pas président Lombi mais oui nga nasala donc teva liboso na banda ezaki na banda théâtre pa président Lombi donc na bandi nga nasali au moins 2 ans na groupe Simba si la bisalo ba pechanga wana famille nanga ba Herman Kasso wana famille nanga nazana ba kodena monde mosusu mais comme na s'impliquer kati na s'imposer kati que comment na volonté nazaki na don wana soki na scène na koka jouer te mais soki na vana ba libanda na obeta makambo et c'est ça bango en fait le président il faut comprendre que non nazani na poste ko s'imposer te nazaki na volonté te en fait après du coup comme na linga micro ndi na yeki siko ko changer na yo kota ba cours nanga et tout ndi na yo banda micro mais du coup déjà tant master nanga proposer nga na bité na kenanga pa Barcelone ba te au moins na ba début on est bando za ba fausse batou au moins déjà caméra za facilité donc jouer za ki facilité à l'époque na bité tout déjà ekende bien ndi na benga master nanga Barcelone na kendaki on dirait na za na 5 tableaux après du coup mon écart par rapport il y a vibration dans zaki na on a scène avec ko baxanga 3 tableaux de ça 8 tableaux je prends ça qui le quoi 8 tableaux na femme légitime voilà donc comprenez comme ça ce jour ce mania Malika Manyango donc on savait qu'elle te représenter et ça qui on est Nicoyo Kapena Evelyne Kamo Lopez Maman Lopango to zaki jour ya to ki sango na ye zaki le roi kaki na mato ya tiki biso mbasu ya mupenda et tout consort le lope to komona bato belé pe ba koloba que tolela na hypocrisie to zala batu le loto yebi que to kana barando na biso na ndenga bomo iboye so pe mutakufi alors to zala na biso ba hypocrite to yo ki passe na kwa na biso meto ngate ke to sala bo pour que bat ba mona non que bat ba finga biso kolela na hypocrisie ou pas et dépendre quand na mutu ye moko ndenga sepeli ko salela motema na ye parce que barezi le na ko banazaki no na rancune nazaki no to bando solola te mais soki na yoki yo okufi pona sala hypocrisie te vraie hypocrisie za yango o non loba pona sala hypocrisie te en fait na okeni na lela na kwenanga bon eloko nini ekosala kaka no eloko esalaka ke no motu ta mosusu oyoka peur toyoka soni oyo olela devant bato ta mosusu bato bayebi ke bango mibale bazali na rando babanda osola te yango wana esalaka soni omona ke no bato mpe bakotonganga ndeni na olela motu to banda olobana te mais wana eza hypocrisie pourquoi parce que barezi toza bato ntango toyaka na kiennemi tozalaka na betape mosusu tolekaka avant tokóma na kiennemi parce que je pense que motu mbamo kiennemi ezalaka te ke motu mo babimela na kona porte na bango mpe na porte ya bango toza binemi ka dans le vide non ezalaka te ezalaka toujours na betape ya masolo to betape ya makambo donc nde toba libre parcours nakota na barezi tozalaki mpe tozwa moins vert tosolaka mais nake nayoki barezi atonganga place mo boye natiela o déjà dans nalobisaka ote na se méfier en fait n'est pas en français na se méfier na barezi même quand on barezi a confi na droit là parce que na zoka temps on va na barezi na partager on a un faire ce qui pense que ngai supposons que barezi zaki moi si na beta ki o mosinjo na beta o mosinjo que non le lo e sala que to lobana rasu te boy na boy yo le lo kufi ngana ya et de prendre na motema na ngai na reprocher na za ko se reprocher que non ngani na sala barezi mabe na droit là parce que non le double problème que mutanga kufi que mutanga to lobana kate o comprendre na comme ce qu'on a ba culpabilité moko boy que ngata musungu nazaka fautif to ngata nazaki fautif te mais zaki le mo boy fa to que non na scène à l'amiable que le mutanga kufi na olela nani te poani ata botolo mobali po babi Evelyne pas ayi fia mosinzo bon batonga mowe te to balobela mowe mabete barezi botika osala ba sujet pour ne loko o batu ba loba parce que batu ba loba kaka mosinzo eza problème te yo ngolo bananga ba na bet surtout na YouTube ko longola te
tokokende nango molai te yo ngolo banga na internet yo bafille ya mosinjo baya te mosinjo kote bandane ya tv eza problème te eza te tv eza problème te mais eza te eloko oyo bato basala na tv biso mpe photocopie yango parce que na tv basala yango kobeta motu mosinjo eza vie privée déjà eza vie ya motu mosusu abotama na mosinjo eza na bato mosusu abotama na vie na ye aviva na mobali na ye te fa viva kana mobali ya moninga to fa viva kana mobali ya ndeko tomona yango na bafamille mosusu esalamaka omona mpenza ke moto oyo kaka s'il vous plaît okoyandelanga ozomona yana motu mosusu amesana kovivre bongo aviva na bamosinjo abeta bakamarade mosinjo même na bandeko na kushana mibala bandeko na ye wande tolobaka eloko mosusu bato babotama nango ozo comprendre mosusu eza bacomplexe omonaka oyo basalela moninga wana yo mpo omona moto mpe so nazwi nde asalelaki osalelanga donc une fois moto parce que mobali azala toujours tenté donc une fois mobali oyo soki kaka mokolo omeka kotente nga na ondima ye parce que namona oyo asalela moto nga mpe seka osalelanga or c'est deux choses différentes mobali amekaka ozo comprendre sikoyo mpe ntango mobali amekaka mobali akolinganga parce que nalobaki wana émission tosala na bwanga eza na mwasi moko ta kovanda bwamonaki wana mobali na ye to mosusu bauta na badifficulté to bauta na bapasi akelingele mbanda moko boye ye aza le courant donc mobali nanga azwelanga mbanda esalama na foyer moko te mais au moins il faut toyebaka mobali mpe azalaka mobali akolinga yo baresi suppose oza mwasi ayebi ke baresi aza collègue ya malika ayebi alinginga sotango yo olinga baresi ayebi ke na koti ya deja eloko mobwe na kati parce que eza vie ya bafille ya tv eza vie to toloba bafille ya tv en général na bayoutubeur mais eux dépendre na motu ndenge nalobaka motu na motu ana ndenge na ya vivaka neti nga malika boye nana fille moko te ya youtube oleka otombo ya mosapika alobaka no malika betanga mosinjo na mobali nanga aozala te pourquoi ozala te elakisi te keno mibali na bangai na omérite kozala na mibali wana mibali oyo balingaka bango te eza ndeke nga malika nde ta mosusu baprincipe na nga ke na ntango bongo nakovivre na mobali oyo aviva na fille ya tv te ya youtubeur te et surtout so tozalaka na relation parce que surtout on a vu une relation té mobile mobile n'anga pas vivre n'inte et non normal et c'est normal baresi et c'est normal parce que tout le monde n'a pas couple à mususu na mususu ngai tout le monde ngo esala mama makambo ebele que ozam ta mususu copine moko boye mobile yo pendant ko vivre na camarade no makefi akebala ta mususu leka camarade no donc au monde que mobile bo tourner ka isika moko et c'est njela ceux qui mobile na linga baresi après lelo ya lingi malika to bande ko tenga na yo to bande côté to bimba famille différent soka ya lingi ngana ntira na peut-être que yini ntira na ngezaki yi mais ya mabe ko maka soki ngana to bande ko vanda to lia to mela to seka mobali na ya lingi ngana bimi na ye wone komi mosinjo nde to bengango il faut to ba ko interpréter mais est-ce qu'on est pas dans l'autre papier comment on doit taper mon signe non non singa betangati na ko pesa témoignage janati OK il faut tout le ba otoye mo yo ata mal solo monte ya na ya mo pa TV to ko yo kali solo eza kani na to pesa exemple ba rezi mo bala ko za ya yo mais songa na to famille te to bande côté to yeba ni mo sinzo le galant famille déjà les famille après famille après yo kana biso barezi ko contredire te famille après parce que koloba nanga te kana yebi tous les filles après na yebi bango te mais ce qui jomo boy na njena nanga malika na proposer to zara ka nde kendaka mais aleka na yebi jomo boy o abima ko tuna fille mo boy par exemple peut-être te abima ko tuna na Deborah Bwanga ce qui ngana Deborah Bwanga to na relation te mais to ye na yebi ke Bwanga mo bazala na TV mais dis-moi attends as Deborah Bwanga ndeko nanga te oh les gars oh nakoleka parce que Deborah za ndeko nanga te to fanda te to lia te to mela te au moins eza eloko mosusu barezi eza ennemi te eloko mosusu ezalaka occasion pesa mate to vanda te to solola te to monana te na nzela no lekanga lekate na nzela nanga penga pe yo po lekate au bon niveau mais to binemi te ezaka ke banjele pesa te so yo ebisanga so mobali yo vivana ye ayi na nzela nanga poni na ozwa etenga no to famille te to yebani te to solola te
après du solo ndeko bima kabima kutuna intel azaka mobile intel yo yebite azaka mobile intel parlant de ce que comme ramutu muta interpréter na ndenge neke non abete ki mosinjo abete kutu mosinjo yebite mais non bete mosinjo ndeni ngane to yebani to ta famille ce qui ngana kutuna na mobile on a selembao bino bokutana na bandal bon moi te que c'est des choses mais bah liwa kamo fouete après ba te belé ba tout so ba rankine ba to mo na réunion ba tout bilongi musu pe to mo na ba un peu moins rare omoni na barezi mutu na mutu ana ndenga vivaka eza na bato mususu boye yana mutu mususu boye barezi ina yo boswana te loko te nde na uzonga kana maloba nanga yana mutu mususu asepela noka te soka moni longi ya barezi na ningaka te na sepela nete otune bwasala oni eloko te mais yana mutu mususu ate mutu kosola te bosola te kwani te okazo epesama te tomonana te na banzela na yenga leka te banzela nanga pe okazo epesama te en fait tosola te eza des choses différentes soki Evelyne azaki rancunier plutôt eza problème te mutu azanga rancune na mokili aza te parce que rancune eyaka kaka na banzela bato nde na oloba du genre mutu musoko mona a se méfier na bato afana na point ne po amona que pour ça la vie na bien il faut za musika na bato mais ta mususu oza na moi ba hypocrisie na o lo banango capable biso tout ba hypocrite net yo pe hypocrite na makasi voilà et ça va rappeler moi hypocrisie voilà hypocrisie siko ya mabe ekomaka yo mi bengo za hypocrite faut be bato ba bengo za hypocrite o benga hypocrite parce que biso to lo bakana to za hypocrite parce que na ko na komo bopi na beti sur la barisi mais na ko beti sur la barisi ndenga mabiti c'est ça siko eza dans hypocrisie ya ndenga mabe hypocrisie muso eza ke muto se méfier na ina bato alo bakana makambo bato te mais bon mon eka azaka hypocrite makamna lingane bato ba yebate bon mon hypocrite mais hypocrisie muso eza ozala kana ba réseau sekina yeme soki efana na groupe bato mususu obeti so barisi na ndenga mabe on est comme hypocrisie vous comprenez nga barisi donc tout ninga to lobela sujet ya motu te parce que lelo soki bato baolinga ka boloba mabe ya motu po motu ana kufi yo pe mokolo ozala te boloba mabe na o baotangelo mabunga na okobukana te. Bon voilà, justement à Malika, le lot peut être bien de Ronabuso, Hollande, Gazan, la Grèce, ma bien vivre dans la condition, il n'y a pas si. À bout un peu au Bota, moi, dans 5 ans, 2 jours à Koufi, et puis qu'on vivre sur ma condition, pas si il y a des choses à maman, au Bota, oui, pas si il y a des milliers à la et au salon de Nia. Et ma camarade, si tu les cas à niveau, dans le monde, tu les cas à l'étape, tu vois le bélango sous tes moutons, ça vient na YouTube. Moutons, ça vient na o amoni que azana bambongo na ebele amoni ko vivre na ndenga ba riche a vivre na ndenga bana batambongo et dépendre na ye o pa amoni ka lobara kaza riche mais to comme mona ke mamuso comme na difficulté et dépendre na ye parce que projet ya moto dépendre na yo moko ozali to éviter lo ni sali que a se retrouver na niveau wana ozo comprendre parce que na ndenga bete ngana ko loba mamba gloire te parce que ngana gloire to loba na biso te na ko lobela ngo kati tu vois tanga ko que imera mo makambo pe lelo ifili na kufi comment te on peut botter caracas c'est des combats guerre té il y a des lots comme ça se comprendre té na muta su coin na ye et ça bongo mais ça te kana sona zo coin na sona monyo le kina banjo fingao il y a na sens té et ça ka que on a la ki saka batu cœur muto to se comprendre na biso té c'est même muta za na coin na ye yo so za makam nongo no ya tinga pina makam na yo ko ya té mais au moins na ba moment difficile to linga toujours ko contribuer na tam sona moi parole ozo comprendre parce que na monyo le ko empêcher ngate que non tam suna lo bali solo na yeto na beta makambu na yi mais ezaka que babeta li solo muto bona relation to ko beta li solo mais o yoka boti mwana na présenter ki ba condoléances na nga na sala émission je crois na Mao na sala émission na Mao première émission na sala yango na présenter ba condoléances na nga mais on ne se tikali eza sous problème na nga te eza fi na ye moka yebi pourquoi se retrouver kuna mais sauf que biso to yebi place bato bakenda ko se réfugier na bamboka na ba Grèce na yebi te soki mutu ni na kata chambre ana droit yo benga na mutu to yebi te soki existe aka déjà biso to yebi ata to kenda no ba Grèce on te met to yebi ke ezala kate o ezala na ngo petit boso chambongo bien te bo commission lokola to ko beneti maki donc to kenda kota maki chef ya sala zali chef ya maki azali soko o lekisi herbe pesa ki ba oye ba benga nyo jamais ezala kate o ba ngaba memani za ba nouveau style wana ba ngaba memonje bango ndemba créer Grèce donc jamais ezala kate mutu na place na se réfugier ka ba hôtel na
quoi na yava na place na maïga to kenda na biso kuna te mais dona bandeko ba kenda ka pe ba leka ba place yango que na za place na nga na chambre na nga to na za place boy mais ya ko pesa loi o pesa loi so boteka foin ngai so na zaki gloire place zaki na ngana tia foin mais ba bien ko rapport filmer te mtalinga ba direct ezamboka mopaya ba rezi pas ni lo musiki ni bolinga bo commission grave ezamboka mopaya ba rezi ba filmer te connexion ezara ba rezi connexion ezala te o ya vivre tel et bibinoté et yebi yemoko azo elle ne pas obligée à ça la direct si ba benga mo compte ba direct de so comme na ouais c'est pour ça peut direct mais to bona ro ebele ba linga ba buzz ata we se to bona ba mbizi ba sa ba video azo suba na nzela yebi mutu nyonso asala buzz na YouTube so comme na position de faiblesse buzz ezaka lisute so comme na position de faiblesse live ezaka sute même mutu yeza ko exiger ba to ba bengana po avane yemo ko na nzela kendela bo mona na live mukoni asala live sala wa mutu ni no lobe tanga ngo wedenga kasi koloba nanga na tanga te na oye denga ka pona yeba soka sala to sala te ngai boko tangisa nga comme mutu n'importe qui na émission te mais nga na yebite mutu yo lobeli yo yebi parce que question na yo ti bimisa makamoni c'est pour la question na yo alors yo ko ngo tangisa nga comme mutu tenga na dika héros na chasso na tanga comme mutu inconnu individu non tanga te na émission mais o mako edenga te non edo te parce que parce que mutu yake na nzela boy ya sarate na mono tangela po to ebele ba voyager ba resi non na bando de yo kana tangela kayo inutile otanga na lobi no boy yo loko tanga kitemenga na kote na ben kitema na zaka très sage na répondre yo pour comprendre mais essayer de comprendre mais ce qu'on a ninga makama on a ninga vite sango yo otangi sanga comme mutu te on dit la fin du bon tanga mais ce que mutu ngana kanisa obi ke ya saka pe vidéo na ebité sur yo kantanana ah on voit que to aider ngate oponi non aider voilà to continuer ngate déjà na début émission donc ngana kotanga comme mutu te émission za ngate émission za yo voilà to continuer yo tanga comme batu nyeso oyo lingi sauf que ngana accepter yango ah bon to continuer alors donc kuna la Grèce era ngote o ba benga na mutu to neni donc mutu na libre ça makambo a réfugié voilà point d'égalité barezi oui chérie ezamboka mundele Yamoka mundelo yo nani yo le chèque outi ki chasso yo ke sa vie na okuna oluka moye po côté Europe ndenge yeba oloba ke ba benga na ye oluka côté Europe de yo zona droit ya benga na ye bwana makala to bozanini to ba kombi to na suba yo zanga oboyo nikango po ba benga na o et un sens te barezi tout ninga comprendre makam na sens normal to zo likambute mutu mo bakosa de lui on a ye na stress apporte afin de tam sa te caméra lo makambu na ye bino bozongo commission ba question parce que le lomania yo pozo travailler na ken piana alors ceux qui journaliste akabwani kana journaliste et tout ba makambu bima tout monde so Marie-Laure moi ka zo bimsa ba audio ceux qui Franck abane ko yo kana tena gloria ceux qui zakindeni bon en tout cas moi je pense que Maramba Franck na Gloria na auto le bon une émission moko tout ça na Bwanga si je me trompe pas toi ne le kolobati mais ba regret na biso ezala kaka mutu mota na posa okabwana mutu na facilité surtout mutu o bozaki temps yo partager na ye surtout mutu o bozaki temps ya kozala na ye parce que na lobanga tout moment o ndeza bo déjà famille parce que na kuta tom tout aux temps okuta na plus mingi entre nous les amis que tom sous na ninga ba famille et ça comme rare donc c'est que o ça regarder la famille ce qui moi je pensais même pas que non et l'on connaît groupe matin na YouTube mais c'est que j'ai compris na monde ce qu'on a monde à YouTube et un eloko moto ko ça en cachette sans que bima na YouTube parce que ezama comme souci mo na ke bima na YouTube et ça bino soni mais bon ndimi ka bo bima ça parce que là bimisa on sait mo bino na bimisa quoi ta Franck barezi ezala ye patron ezala ye mo musala na ye soki bango tout basala eloko ya bongo déjà na ndenge na ngai déjà ngai na ndima na ngate ke esala mabongo mais comme c'est ça mi déjà to yebi que no ye na ye bakabone na ndinga biete mais sinon ba luka ba bongisa parce que et na makamu to encourager à rater omoni Gloria contribuer qui na site ya Franck pas contribuer qui na vie à Gloria était mais na carrière à Gloria donc ça dure Gloria bande ko sala yango ne bande ko sala que Franck le so ba vie koti mundele pas foot et a se capé mbongo par rapport à ba vie donc il faut toujours qu'on a la reconnaissance omoni ngai eloko sala nga parce que ceux qui moi mobile a comprendre moi cité na lingaraté moi na mobile ami comme ça le quoi moi si na sens nini il y a d'autres choses moi ça ko sala yo za mobile o banaliser ngo
omonaka kete oyo azali mwasi so tobi tokende yango boye des fois nde tolobaka ken piana tomonaki mabe na makoka mosusu me biso tovanda ne toyebi badefo na ye toyebi mpe oyo eza plus mingi bolamu na sens nini eya na bakato ngata mosusu azalaka mpe boye nafandi boye émission mo boye na tournaki ta mosusu esali 4 jours 5 jours bakoti yango te nga mo dana yebi motu nanga ana baémission mo boye ta mosusu ya vibration fo ekota na ava émission wana déjà mpona ke naye bien il faut na sindika donc naobengi na te fo alo poni osa bongo acomprendre ke ta mosusu mpe na kodépasser langage ma comprendre kaka te ba basi bakenda na bango bongo ta mosusu badépassa mo langage azongi na ye komonaka te mana voilà ye il fallait pas ta mosusu aprécipiter kosala babiloko wana mais sinon comme c'est comme na YouTube rien de grave babongisa kaka voilà toyoki mpe patron na o karaté akokende kolanda fali le 28 awa donc babi kuna pare royina justement ya pomwaka na mopanzi boye oyo mpo bimi kuna te boye te baresi omoni poto eza temps poto eza temps kande nalobaka motu moto awuti na famille na ye ta mosusu famille na nge lukelanga poto nazwa te parce que ekomi na moment ke onga mosuku ofuna bunda na ndenge na nga donc voilà poto eza temps soki keni mpena okende poto eya mabe te aomérite kaka aomérite mpe kaka mais sinon eza kaka non seulement mpona kindoi eza baconfiance tu vois eza baconfiance moto fa comprendre ke moto azala na biso na intérêt te moto fa comprendre ke moto oyo ata ezali ata eza te acomprendaka ekendaka bien donc eza baconfiance confiance efutaka yango moi tolobaka confiance ememaka makambo ebele na vie ya moto confiance yango engindisa bato ebele ozomona confiance yango emema bato ebele na bapoto confiance yango emema bato partout confiance yango esalaka moto lelo mpe azalaki eloko te makomi mpe makambo eza baconfiance ken déjà kokima na poto eza impossible parce que ken ana famille na poto bandeko ne baa na poto baa na possibilité obengisa ye ozomona mais soki ye moko avandaka boye asanuyaka na ye nango te asanuyeke no nakomi na posa poto boye na boye nga nafanda na keni no nayoka na mamba bongo te mais ta mosa kofanda boye te naza na posa na beta pena Paris na mwa boye na posa na sa mwa voyage mwa boye oui eza posa mais eza bainquiétude te na bainquiétude te ke non to fallait sala voyage mwa boye atiki nga to boye na boye en tout cas nga nafanda na keni mona te et puis makambo nete bapoto boye toyoka ngoka na minoko bajournaliste na baquestion keni azokende boye mais ta mosu ye moko keni asala mpe mission ke non nde eza boye fallait omemanga na tomona te ezalaka na minoko batu nane bamonaki sula atiaki bapage na ye yango lelo komi mpe bakestion bato mais sinon soki enake poto eza mabe te omérité te en fait omoni nde nauti oloba makambo ya manike na ken bazaka eloko moko mais sauf que baba comportement ndenge moko te il faut boyebaka ngo eza baza 2 personnes ozomona soki babengi lelo ken bango mo bayebi pourquoi ta mosusu ke non ken il faut atobengisa akende mboka boye tour amanike mpe ezala moto ana temps na ye azwaka bénéfice ya vie na ye voilà c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça justement à Malika. Donc, tous en autres, nous sommes allés, mais la rejeté, clin d'œil spécial, il a choisi Matata, Ange Céleste. Et quand on a l'autre, on a choisi anniversaire des Akilobi. Ah. Joyeux anniversaire. Babiso de nous avoir sous bâtonnier sauté pour moni. Bah comment est bâtonnier sur moni. Mais je choisi peut-être net. Atira les gars, on dirait rencontrer mais je choisi. Joyeux anniversaire. Et les gars, joyeux anniversaire à toi, choisi Matata, Ange Céleste. Voilà. Ah, qui me doit réagir, vieux. Voilà, c'était juste pour amuser la galerie. Plein de spécial à Malolo, Maloriste la Congolaise, Boni Basangoya ou Limocheni, et Puna Basangoya, je m'attends à pour maman va boss, maman va prêtre, ça va bien. Mais du campo, pour ça, la moindre nous côté comédien. Oui, pour ça, finalement, nous côté comédien, du campo Imka. Kolelaya dadi na Imka, pour na yo Kolobani Josman. Omoni mpo na ngai barezo moi maman mpe ezaka très mystique omoni motu so esa kofi akofi na ye imike eza nango mabe te mais bon, il faut te comprendre mpe moral ya bato mosusu parce que bango bayebi ke ota mosusu ke non baartiste et surtout baoyo basala kombo plus mingi tolela bango na stade de martyr ozomona bamindondo tolela bango kuna Poulou balelaki na kitambo mais na velodrome parce que ezaki commune na ye basengaki ozomona
toyebi ke baartiste comédien mingi balela bango na baespace moko boye oyo ezaka motu to aza libre omoni neti bastade de martyr wana tozalaka libre sécurité ezalaka toza l'aise mais ce qu'on a pas na ndenge déjà baumika mpe parce que namoni bainterview mpe ya bato mosusu tokotongo na baterrain to place mosusu mpo na sécurité ya bato parce que lelo biso totambola na tokoma otambola biso tokoma bato batournage omona aza na saki booteba biloko na misu na kati ebelebele okoma na kwa mo po bakoloke oyo nyonso nde banalonda balobaka babotole biloko nyonso bakei nango kome kotongo na espace mo boto oyebi ke triomphal enseignement eza triomphal eza bapolisier bazalaka autour ya stade wana omona keno okobimaka wana pa ozwi moto okei. Bon, déjà si on monte ça à Koufi, ils ont fait citer au Baoulou, la salle, ils ont la spéciale, mais pour Nangaï, Nanenge ba comédien, ba lobaki que non par rapport à Dadi, par rapport à grandeur naé, et puis ba Dadi, ba ça déjà ba tubana ba public et belé. Déjà na tête moi comme Moutoland, tant que moi ba Gabriel ba na ba relation na bango. Oh azan ba relation naé, oh azan ba relation naé. Et puis ba fanatique, mususu ba faut taper ba billet. Fanatique combien ba tu ba ou tapoto ba oya. Faut tu ba la pena l'aise. To mona ki na matanga mindondo. Na matanga mindondo ba tu ba ou ba poto ba ya ba made bo ba ya. O mona ki na ba na poto ba za très à l'aise. Moi espace ça munene mutavani pas aux mon pépé respirer. Bah imika déjà ndenge ba Dadi déjà eza mutie. Ba place ba chel. Ozomona. Si on a ndenge peka ya buto ata na ndenge sécurité et ça la peka. Ba chel pe ba rosi ka ba mona bebel ba cop. Voilà tellement. Voilà. Et bon mais la bango cop et puis moyibe eza na makasi. Déjà et puis il faut ba yeba déjà na ndenge mboka na biso et eza na ba soda mususu ba coopéra na ba sheki. Toye bien o. Biso to ndo ça na ville à l'époque au monde que non moyiba yibi yo o luko yanda moyibi mais oke kuta kuna ta musu moyibi déjà soda ba terminer ba soda et ça la maebele il faut que nous capes mon public bana batu ba uta libanda ba oya bazala lesbine moyibi de batu ba uta déjà ba c'est pour non pas parler du peuple. Voilà comme exemple va parler du peuple. Parler du peuple les Kanango, stade de martyr les Kanango. Pourquoi Moïba Robang avait parlé du peuple? Parce que déjà dans le monde on a déjà déjà ba star déjà na stationné pardon. Ba oye bo bimi bozu moto na OK. O mona. Wana nde esala que et faciliter biso mona que to sa vie mo réel biso de tambola na ba matériel na butu ba ko yibone ti yo ba yiba ko ba ni na matanga pululu. O mona ni po na sécurité zaki muki. Na ba victoire on déjà ba chèque ba zaka play ba. Ba star ba olela ba téléphone. Batou barolela et Rosalabni mais par rapport au stade de martyr au mona bah le stade de martyr sont makambo ezali net artiste ezali au mona ke ba chauffeur taximan ba chauffeur moto ba ka ba kuna ndesco match ba proposer peut-être triomphal mais peut-être mboula peu mais ba bon tiens moi et le moins bien pour la mboula donc ezaka elo comment ba yo kana mais sinon et je sais le rapport pour tout le monde a ba vidéo ndé baza ko se déchaîner ndé bazo swanaka ndé bazo finganaka en tout cas et ça la propreté bango ba olela ndeko na bango ba sala ngo dans les calmes ba sala ngo ele kabia bato baza libanda ba mona pe que non organisation ezaki bien na ba matanga mindondo ezaki oui mais malgré ba mes têtes ezanga raté mais na matanga dali to moni ba contradiction emo ebele au mona côté kuna ba famille lobeli côté kuna moi sami balé semeka leki côté kuna bango entre bango na bango ko swana donc en tout cas et puis ça bien biso tota bango na musika ba s'organiser bien parce que biso doza toujours na sima na bango biso presse tozaka wana soki bango ba proposer makam na bango biso to yebinde ba sala kata pona suka biso to kenda juste ka pona ozoba image donc voilà mais il kamba date poto suka nango date ya Dadi ebima le 28 ba kuna le 29 mais ya Evelyne ebima le 27 ba kuna le 28 moi décalage wana na ebité décalage wana biso to préféra qu'il fallait peut-être jour mon na katikati oh et qu'on permettre que to paiement parce que déjà tu as vu que na matanga Evelyne déjà na mort de Zala jour enterrement na ninga normalité et c'est ngabiso mo to Zala mais si que jour enterrement ya Evelyne et que si que sorti accord ya Dadi sorti accord ya Dadi est obligatoire tu es obligé aux image. En tout cas, na 2 jours on a des airs rolandana. En tout cas et permettre donc tout ce pour nga bazanga ba image donc na éviter surtout comme ba robot jour mais sinon et ça la vraiment mbutu quoi. Donc c'est un peu ça mais sinon comme famille Evelyne ba lukana na presse ba luka négocier ba bongisa date tout soit et qui t'a Evelyne qui t'attend les 26 ba kuni les 27 comme ça topemi le 28 to ke morgue Dadi qui di Kambala pour ça la biso bien parce que même si Dadi di Kambala est un star comédien
mais au moins toza na ba relation pe neti moi na idati aza déjà moko pe ya ba master nanga okosenga pe ko assister plus mingi ko ezala sous bien ozomona donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Josmania, c'était un grand plaisir de passer ces bons moments ensemble avec toi. Nous sommes arrivés à la fin okoyi sa batunini et puis ba liwa ya batunini ko ya boy et côté ya onini ko bangisa ote liwa ya batunini ezoya ezobangisa ba rési parce que toyeba ka que non okovanda non pe après 2 ans oyoki sangwa liwa mon boy après 3 ans oyoki sangwa liwa mon boy mais après une semaine, après 3 jours, après 4 jours, en tout cas, ils ont bangissé nga rési, ils ont fortifié nga, ils ont encouragé nga moral, physiquement, donc naïbité parce que yango mona na loba rési nga ni naza bona loba nga kamutaleki nga zadi. Nga mutaleki nga zadi. Na mokili yo, mokili mobimba mutaleki nga zadi. Parce que biso tout dépend na mutu moko biso tout dépend na mutu moko même président de la république son nzamba bilo bala mukata ola mukate bref ane to lele ba président kombe ba kenda donc yona lo ba mutaleki ngazati pour les ganga fo ibisanga ke no manyanga ni naza bona tika l'éternellement na okufate no beto maboko na lo ba ko lekinga mais ka boy ni no mona bato ba okufate ba ola to la muka le bito zakina auto lekine to meli lo ba bengi mutakufi en tout cas na éviter quoi. Na éviter non zanga même maluba. Liwa Evelyne ne peut s'y passer parce que on a vu Evelyne en 2004. Tant sur nanga yese a osa na CCTV, Evelyne pas yé CCTV, batambola bango mi satuye Joey Star Marlène Kasanga. Vous comprenez? Place na yebi Evelyne ndinga bandi musala na ina ndinga pe na internet na etona bango pe quoi. Bamona que na bima moi courage moi nini et puis ça peut combo evanda en tout cas à chaque fois demando mona nae abande toujours pour encourager nga petit nga zalaka bongo malgré ando ngana yambete malika clash na yo malgré zaki muta clash mais abando mona sco par rapport à vitesse nanga que non a okokateta musuna zwakaye pour tout ça la clash ngana et puis ça dit mais donc c'est une sœur mutuna mutone la Evelyne na part nae ba oyo Evelyne a choka toza désolé parce que Evelyne a sauté. Evelyne a sauté, c'est pas la peine de yo kaka que Evelyne a bêta kingandi mosinjo, bon relater biso histoire à Evelyne, nenga bande ko bêta mosinjo en tout cas héros tona posa na ngote. Héros mutu la Evelyne na coin nae. Ce qui Evelyne a chokanga et ebikanga. Mais na soki na droit de la Evelyne on le nanga. Ce qui peut Evelyne to parce que ko lobana te batutu o ba yo le la Evelyne kuna tam so Evelyne a sona ba problème té. Ba mes attentes ezalaka to discuter pe to soana pe ezanga raté. Mais ce comme na niveau que Evelyne pas beta batu mususu musinjo o ba boyi na ba ko lela. Biso pe to exiger bato na ba lela té. To exiger bango pe ba poster Evelyne té. To exiger bango pe té ba sala ba analyse té que ngana ko lela té. Po ya beta musinjo to ana posa na ngote. Na biso eza moto mutole la Evelyne na ndenge na ye moto mutole la Evelyne na dega bolingo zaki na Evelyne po pe to la Evelyne ngo esenga te fotika mutaka la po mona ka ya zangi na souci ya Evelyne te moto na mutayebi ndenga lela moto na ye moto na mutayebi nini o azaki pa nanga esenga na lela e boy donc voilà. Merci beaucoup Josman, il y a quelques dédicaces pour que toi kabwana. Merci beaucoup na batutu balinga manya malika ya Véro Lisungi restaurant chez nous à Abidjan chez Véro Lisungi en tout cas bambote na yo Jobu Mbala ya Fali Mbala igeta longa nzala motema ya Badjo Mundala muninga ya Didier Lukaba faire depuis Luanda. Joyeux anniversaire à toi les sénateurs Paolo Tudilou, les sénateurs Paolo Tudilou, joyeux anniversaire à vie. Puis vieille à petite naïe donc mbotama elamu na yo ferme la luxesse depuis Luanda peselanga mbote na Dieu Islam et Chola salon de coiffure W Star Barbershop équipe soudée des professionnels sans locaux en tout cas des gros coucou à vous merci beaucoup à toi Baresi Baza merci Josmania Malika merci beaucoup na balingara Shadrach de gros coucou à toi merci pour l'assistance en tout cas merci na batutu balingara viens na Bob Molema les suprêmes de gros coucou à toi Masalanga Bob Molema les suprêmes Masala yo oh Masalanga merci Bob Molema le suprême je te salue clin d'œil spécial à toi mon ami merci à Shadrach Akangai le mignon de la presse merci à Daniel Lebic à Mister Bio voilà Rémi Kovodor dans son moral au baratro n'est baraté à le baranine merci voilà donc grand merci à vous tous qui étaient tellement nombreux ça n'est fini pour aujourd'hui fidèles amis internautes
Merci à vous tous qui étaient tellement branchés. Merci au couple d'Aka Kanzamote Majina Wajina Mwana Yolo Mwana Dallas. Merci à Jules Zamunda, Motema à Julia Welo. Ah, Julia Welo, ah, Maman la Preston. Merci. Merci na succès Kassongo, clin d'œil spécial. Na Jérizine à la merveille, les Mamabi de Chiquito Babagi 2020 Jogo. Ah, Ngaye Nzambaro Salara Netoyo Kanaki, grand merci. Na Patulengo le charismatique, Araga Moro, charisme, beauté et puis il a l'argent. Bruno Aruna E19 au Kenda, Thomas Mboya de London, je te salue. Mister Bio, Daniel Lebika, mon ami confrère, je te salue. Donc c'était un grand plaisir de partager ces bons moments ensemble. On a pris ça bon séjour, bon séjour à toi Marlène Kassanga leader. Il y a naturel. Quand il y a naturel, bon séjour à qui Maya chérie. Merci à tous, on vous dit un grand merci. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour les remarques et les suggestions, vous avez besoin de la publicité, il y a produit tout. Vous hésitez bien à partout dans le monde. On a besoin de publicité, les cas. Vous hésitez, et vous savez bien quoi. Donc, merci à vous tous. On vous dit bye bye. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba Rézi Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous avez confiance dans l'exemple télévision, vous avez confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, il y a actualité, il y a solo, il y a sûr. Oh, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nuance, ben émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, c'est un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata moi si. Yo mto rotalanga yo linga ba Rézi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loko mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro il y a chiffre T, zéro il y a lettre. La surprise, il y a Kafou, il y a Kafou, il y a Kafou. Rézi Baza, tout le monde confiance au PC, on a exemple de télévision. Il y a un Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça, on peut binorara. Le bien, il y a ça les a. Place au bako, s'abonner. So, au continent YouTube, bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins, on a place rouge, s'abonner. Au cliquer là, au moins, notification, mon pandi, moi, cloche, mon boana. Pas au fini, au notifié, et ça la bien. Zéro Bêtise TV. Bah, maman, bah, maman, Zéro Bêtise télévision, moi, on a bino. Bah, maman, penara, moi, on a bino. Alors, bah, maman, bo panza message, bo benga, ba tantine, ba yaya, ba ndeko, ba voisin, bo sopana, ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a bino ba Rézi Baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a Kafou, il y a bêtise. Théâtre, papa, maman, bana borota la en famille. Émission, papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un ba Rézi Baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto fan dans la banque. Classe. Toi, on a bongo, pe kabosh, pe bongo et ça. Zéro Bêtise TV, to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto, vous avez un exemple de télévision. Il y a un Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV.
Exemple TV, Boti Zéro Bêtise Télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand vous pouvez faire un salle, vous salle kitoko, vous besoin théâtre, musique, gag, vous film, il y a solo, vous avez bêtise, minutieux, vous avez bêtise. La télé-réalité et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba mama rubrique nanga. Ba mama opena bolinganga quoi. Obolinganga nga quoi nga. Na nga quoi ba Rési Baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise Télévision. Alors, s'abonner car au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner, au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga, au finir na notification nyonso. Mission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obotani kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Rési Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Rési Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Rési Baza. Fondation Rési Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe, bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabula ngona bango alors tout bando que rememela bango parce que exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, Yenem Taza, Penda touché na likamanga Rési, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa que Rési Baza a contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un doto et l'on a rabatache. Sopilini Kosana thème koya bien ya propre, Oisa produit ya kosela. Oyo Eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un doto. Donc, ce que vous intéressé, vous continuez de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.